futa na kombo ya baninga par rapport à mabe epai ya chef pona baninga bakoya qui anti-valeur la corruption d'ABJ à bannir déstabilisation ya administration ya mboka toboye. Je suis la voix des sans-voix oh elobami na se na bimisi likolo. Avec un salaire de 200 000 tu as construit les immeubles partout. Tu as acheté les voitures même et construit les villas au 7e femme. Tout cela avec l'argent que tu as volé à l'État. Osa vraiment Moyibi. Avec les contrôleurs d'État très corrompus. La République est devenue bananière. Biyubi et Leki. Mbongo ya vente ya pétrole, boutique à côte détournée. Mbongo ya nzete paye kenda toyebite. Mbongo ya impôt na douane, pauvreté na trésor. Mbongo la mérite. Mbote bandeko balandi émission mbongwana na tondi sami na esengo ya kozali susu liboso na bino mokolo ya lelo pona ko présenter bino émission oyo bolandaka na bokie bino so pona mokolo ya lelo to yambi pona bino mwana mboka Chantal Moboni oyo azali bongo cadre monene na kati ya parti SID parti ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi. Mois de la femme oblige solidarité féminine donc Torosuki na sanza ya ba maman pour na clôturer en beauté et logo na ye tokolobela maya matali mwasi autonomisation de la femme na milieu politique na kati ya mboka Congo lecture nini ba filmingi ba sala kabasi mingi ba célébrer kaka journée de la femme journée de droit de la femme mais ba raté historique ya journée wane bandaka ndenge nini makambo tambola ndenge nini base senge to sala nini polo bilobi peto ki samongongo na biso liboso ya mokili mobimba kozanga te kolobela pe likambo etali actualité politique bitumba pe na est to kolobela yango mwa mokie na yango sans plus tarder to keye kopesa mopaya na biso ya mokolo ya lelo mbote maman Chantal Moboni mbote na yo mbote mama Rosette mbote na baimboka bisika nyoso oyo bozali pe mbote ya lokumu lisusu na ba mama nyoso ya action de femme de l'ESID o penza mokolo ya poso ba répondaki présente na milulu o tozalaki nango pona ko clôturer mois de la femme. Tokota nanu tolobela mwa likambo penza zali ya motu ya likambo ya autonomisation de la femme. Est-ce que au bandi na 2022 o tozali femme congolaise en général azali autonome? Ok, merci. Omoni likambo autonomisation de la femme to bandiango leloti. Et puis au limbisanga maman nakanisi na zali kosala penza campagne moko ya monene pona kotalisa ba maman que to célébrer autrement le mois de droit de femme. To longwa na se ba thème susu bazako importer balatisi biso to mosusu tozali kosaka ba copier coller kaka poto répondre kaka na mokili mbabalo bakete basi ya Congo pe batiaki makelele sur thème songolo pakala mais en réalité tozo tenir compte ya ba réalité na biso o tozana ngo na kati ya mboka Congo yango nazali koloba penza malamu ete la femme congolaise eyebani molongo mobimba ete yende azali koevre makasi na secteur informel po ayeba kosunga mboka Congo o économie na yango ezali plus de 75% ya secteur informel mais koluka mwasi wana azoluka ezali plus pona ko subvenir na ba besoin ya libota ezali plus pona ko subvenir na ba besoin na ye en tant que femme ezali plus pona ko subvenir na ba besoin ya bana na ye to ya molongani na ye mais ezali nanu te na capacité oyo mwasi lelo azalaki koteka sakombi ya nguba lobi akomi koteka dépôt ya nguba azana dépôt ya nguba lobi okuna akomi kosala entreprise abanda ko produire ba mwamba lobi okuna akomi ko exporter nguba to komi na niveau wana nanu te parce que par autonomisation tozolingo mona plus indépendance ya mwasi indépendance wana sur le plan financier ezali nano penzate bien que certaines femmes
bazali un peu à l'exception o bazingolu ya kozata mususu mwa bisika ya malamu ya kosala mosala to bakema musika na mwa mombongo to babotamaki na libota oyo ezalaki déjà na lolenge ya malamu ya bozali wana ezali baka exceptionnel mais kotala penza en généralité ya mwasi ya Congo l'indépendance pose encore problème. Alors nga nalingi kobetela masolo ya autonomisation de la femme te nalingi plutôt tobeta masolo ya capacité économique de la femme parce que autonomisation de la femme et cette femme azala yemoko à se faire utile na milieu na ye azali à se faire utile et te muto amona que si je veux parler na likambo songo le sengena kendo luka mama wana ce qui n'a pas problème boye il faut na ke luka mama wana donc esengeli to sala yango c'est un processus mais to komi na yango na noté mais poto koma na yango ezosenga makambo minei ya liboso l'engagement personnel de la femme. Est-ce que moi si ya lelo maman ya lelo azo comprendre c'est quoi le mot de droit de femme, azo comprendre c'est quoi la parité homme-femme. Yami balé, est-ce que mbula matari na biso nanzela un ministère ya genre famille et enfants, est-ce que l'engeli penza makambo ya malamu to benga na lopoto la politique publique pona kotali sa penza lo lenge nini mbula matari azako sala ete mwasi atombwama tokomi tuna pe motuna na basi oyo batombwami tango mosusu baza ba député tango mosusu ba ministre tango mosusu ba PDG tango mosusu bisika na bisika. Est-ce que relation ya malamu ezali penza entre basi batombwami na basi bazana se tokomi tuna pe lisusu motuna société na biso na kati ote mama Chantal Okoba nazuyo maloba mo mokepo tango lobi relation ni nezaka entre basi batombwama mingi ezaka wana etala rabino ba mama politique ceux qui oza na fonction ou bien ceux qui oza na position moko boye beaucoup mara plus ko utiliser ba o bazana se yango moni benga ye zwa liputa zwa bwenesika osunga ye na kopesa ye mosala to kolakisa ye lolenge nini esengeli ayeba koluka ye moko auto prise en charge ayeba ta koteka eloko ayeba ta koso tomonaka yango mingi surtout na bamilieu politique po likolo ya mwa $10 liputa polo femme mwasi ye moko akomi lokola akomarginalize baninga na ye basi oyo baza na niveau ya se. Mais le mal est national. Yango moni biso tolobi célébrons autrement le mois de droits des femmes. Yango moni to tuni motuna wana ya koloba est-ce que relation eza franche entre moi sur atombwami na moi sur azana base parce que la femme députée azo kene na base parce que ba électrice na bazawana azo luka ba voter. Mais est-ce que la femme députée, la femme ministre, la femme ya politique, la femme leader, bazo kene na base pour que ba apporter peu un plus et pas la femme de la base, ba conscientiser, ba pese éducation citoyenne, ba talisa que sengeli lobby pe akoma lolenge na bango, quel message ba memakaler bazo kene na base, quelle relation ba entretenir na base ou ya base. Donc ezali ba question oyo ezali très importante oyo esengeli biso ba politique biso ba femme leader ba femme bazana ba entreprise bisika songo yo zali femme leader azaka mwasa politique te même na wenze yo muto zingolu ya kozana capacité ya ko influencer ba comportement ba mosusu sala ete oyo ba kozana relation ya kitoko na lobaki ya mine ezali kamba société. Est-ce que société na biso ezali kosunga mwasi po penza mwasi wana amemama na lolenge ya malama koma na capacité na autonomie financière? Non, parce que ce qui otali société na biso ebambi mwasi ba cliché ebele okoyoka balobi mwasi ndenzoto oyoka balobi basi batongaka mboka te olie na mwasi olie na ndoki. Ça c'est la société. Maintenant, lelo na moya lelo. Société monique basinde bazo tonga. Bible peut reconnaître que c'est la sage-femme qui bâtit la maison. Société peut monique na landi par rapport à UNFPA au ici penza implication ya basi na économie, surtout dans le secteur informel. Est-ce que société na biso lelo eza prête ya ko redorer l'image de la femme?
ya koloba ke mwasi atongi mboka, ya koloba ke mwasi azandokite mais mwasi azande lipamboli pona mboka. Oso comprendre, c'est-à-dire il y a aussi un problème, il y a ba ce coutume na biso et zo senga que toute la société, mwasi comme mobali, toyeba vraiment ko sala ba campagne éducation, ba campagne sensibilisation pour permettre que société na biso emema na botomboli penza likambo ya mwasi. Nzambi soki otomboli mwasi, otomboli nde libota mobimba. Et bongo na bato mingi tokomi komona ngo mikolo ekomi kaka mwasi okomi koteni otete likambo ngo oyo zo telemela wana likambo autonomisation de la femme. Oromona so bibeta tolo naza femme autonome rotuna oui femme autonome. Musala malonga ni osala ka te ngana kenda ka boy nazo ngisanga boy likolo ya mo wana autonomisation de la femme basi mingi pe na ba foyer ba respecter les sous mibalité. Non, respect à mobile, ce n'est pas autonomisation de la femme. Respect à mobile, c'est l'éducation de la femme. Pourquoi comme il là, je suis une femme autonome, mobile, ouais, donc... Permets-moi, maman, n'a expliqué ce qu'on a, c'est très pertinent le Kambolobi. Bisoto Koloba était, il faut une éducation parentale. Et ça coûte une éducation maternelle. Il faut, au moins, il naza maman, bana ngai, éducation nazo pesa bango, yango bango ba pesa bana na bango. Alors nous devons transmettre des valeurs. Nous devons transmettre essentiels, fondamentaux ya bomoto. Ce qui moi si à lobby na comme autonome na to sa mobilité, c'est-à-dire à comprendre nanuté c'est quoi l'autonomie en on a biso akeneka place moko ba beti di solo ya ba autonomisation comme si le slogan je suis autonome a bloqué à comprendre quel est le contenu de l'autonomie en question. C'est-à-dire moi si on a comprendre nanuté je suis où, parce que moi c'est Sengeli Ayeba. Aujourd'hui nous parlons de la parité hommes et femmes, c'est sur le plan des opportunités juridiques aux sociétés l'État congolais et tient à disposition Nabiso Bassi. Parce que article 11 Yamobe Konabiso Likondier le dit que nous naissons égaux en dignité et en droit. Mais ce n'est pas que dans le foyer, le mari est le chef de la maison. Azali Mokonzi, Azali Secondé na Mwasi. Et bako travailler en parfaite collaboration. Basa partenaires, ils sont ensemble. Pour être mema société on zamba pesi bango la cellule de base de la nation et kendeliboso. Ce qui moi si azo comprendre en côté yango moni je crois na proverbe 12 na Bible balobi était la femme insensée aza lokola carie dentaire. Rebi maladie ya minu ndenge swak. Alors moi so aza insensé azali moi so aloko maladie ya minu. Dire à ko déstabiliser nyonso ko sala nyonso ko belisa nyonso. Yango moni likambalité ya motu ya penza, il faut l'éducation parentale de femmes, l'éducation ya ba maman, ya ba jeune fille parce que bazambasi ba maman ya lobby. Aujourd'hui, maman il faut comprendre que je suis autonome et ko zala que na salaka ba futa yanga salaire na ngai, nazali marié na kozala ensemble na libota na ngai, c'est pour le bien de ma famille, mais j'ai cette capacité là peut-être de me faire plaisir et loko mususu 5 na zela papa asombaka na poche na ye na koki ko bima na tali na bite ndako muningi eza kitoko ngai na lingi frigo à chambre na soma be frigo to akotia na chambre na biso pour l'intérêt à libota na ye. Elle est autonome, elle a cette capacité. Il y a qu'à apporter un plus sans qu'elle dépendre. Merci. Sans qu'elle dépendre kakana mobile. Au contraire, elle est, quand on dit elle est autonome, elle devient partenaire. Il y a mobile, paix à libota. Parce que quand on prend la famille c'est la cellule de base de la nation. Ce que maman a comprendre que Sengeli a joué rôle naïe comme il se doit en tant que mère, en tant que moto azana ba valeur et puis il faut transmettre ma valeur. Cellule de base est comme un problème et nation est comme en danger. Yango zomona lelo Congo et perdre moralité publique et perdre éthique publique. Bato bako yiba bako bangate
bakoka soni te. Bato bako sala bon soni, batata mikolo, bako filmer bango, bako tia na ba réseaux sociaux. Bana bao kende te lo baki o sala makambo ya salite, bako filmer bango, bako seka, bako tia na ba réseau. C'est-à-dire il y a un problème de moralité. Et aujourd'hui, ce problème n'atteint pas seulement la femme et les hommes et de femmes. Biso nyoso tozali sujet à problème wana et sengeli sikoto se remettre en cause toyeba comment ko endiguer et loko comme loko la fléau. Mama Rosette tambola na nzela mokolo azate mwana zate mwana moki atuti yo otoba na eboye afingi yo bato bana matanga ba okende kokunda moto banzemboka ya kofinga ba mama ya bosoto bambombula ba policier ba biso ba batela ka biso ba okende go sala ba sport na bango ba salaka maye banzembo ba koyemba eko pesa lokumu te okotala koto yo batata mibimba na ba cravate balobi GG bata bakendaka na université bafandi na bakiti na ba climatiseur na pokwa ayibi mbongo. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a moralité publique, et ça problème à nation mobimba. Et Sengeli Ongaï na sali le campagne na bandi ango depuis le bandi qui mois de mars. Nous devons réformer la mentalité du citoyen congolais. Et c'est qu'il faut changer mentalité, faut réformer ango congolais à comprendre quels sont ses devoirs, quels sont ses droits. Congolais aïeba quelles sont les valeurs, les fondamentaux yabomoto et sengeli to fondé, to formé, to éduqué, to informé citoyens congolais. Donc ezali campagne Maman Chantal Abandi Ango depuis le bandaki mois de mars na lobby célébrant autrement le mois de mars, réformons la mentalité de tout le monde. Tout le monde a mi na télévision nationale, tout le monde a campagne de changement de mentalité, tout le monde a campagne à pesanga valeur. Comment moi mikolo ya moto penda ole ko finira franc congolais tant onyo so batonyo so ba remettre côté en bien classé changement de mentalité mutabwa ki loko boye o loko tsotie na poubelle o komi ko talaté entourage environnement naza ezali peto moyena bo ata papier anatala mais nyonso wana ko bandeza la bien mais suivi Maman Chantal est-ce que ça mais lengo bandi campagne wana okoko bana yango kino ba résultat ya malonge ko Maman Rosette nazalika na maloba nana misolote pour la campagne wana pena ko luka misolote parce que la foi vient de ce qu'on entend ngana décidé baté ngai le 13 valeurs balaxi ngai que respect environnement c'est une valeur et ngai na musala na ngai butu na moi kolobala batu sur l'environnement respect environnement na banda campagne yo kala na ba milieu assez na ba association na ba ONG na basi na ba mama partout to bandi ba campagne au kala mais so ko moni ba campagne ezo bandezo suka parce que bato ba ko sala ngo basali yango na budget na mbongo ba pio bango mbongo tango misolesili bango pe batiki mais nous on s'élève comme Deborah Telemaki. Alors puis je me suis levé quand le chef était faible. Je me suis levé quand la nation était opprimée. Je me suis levé comme une mère. Parce que na monique, banonga na boti, ok na kobunga. Parce que na monique, dépravation de mère soto vivre le lot. Le vito kozanga kongwa malonga. Et sengeli to beta tangwa. Ata moko ayoki. Ata mibale bayoki. Lelo kwa Maman Rosette ayoki. L'habitant ko le kasu na micro na ya l'habité Maman Chantal azolobela réformons la mentalité. Mosusu akoyoka akoloba même 5 personnes bayoki. Na ebi ki 5 wana ba kokuta na 5 autres personnes. C'est-à-dire de comprendre que nous n'avons que le Congo et le Congo ne peut décoller que ceux qui te s'asseoir sur des valeurs. Alors ceux qui te font des anti-valeurs te kobando rond-point. Te retombe maté. Yango tolobi, moi si comme mobile, nous avons le devoir de protéger le Congo. Nous avons le devoir Yakobunda pour l'intégrité territoriale ya Congo. Nous avons le devoir de protéger notre vote. Nous avons le devoir de respect mutuel entre Bissora Congolais. Nous avons le devoir de la dignité. Donc, Tosengeli Koyeba que nous devons de l'amour.
tolinga na biso tolinga pe baninga, tolinga Congo, parce que nous n'avons que le Congo. Donc na sens wana nde to s'inspiraki tolobi toke mingi na ba terrain tozoloba lokola tozora pe ngolo ya koya na micro to banda déjà koloba lisusu, réformons la mentalité. Vous pouvez imaginer 61 ans après l'indépendance, Congo ezala neti eza lelo. Vous pouvez imaginer 61 ans après l'indépendance, Congo azala lisusu ya kokufa koleka lisusu. Azangi eau potable, azangi mai, azangi ya kolia. Mais hydrographie ya mboka na biso eza ebele. Ozali na lac le plus poissonné, mais Thompson est comme luxe na Congo. Ozali na 80 millions de terres arables, mais ozali na 27 millions de malnutris. Ozali na Zamba, ozali na ba tourbière, plus de 30 milliards. Ezoko bimisa penza ba carbone penza ya tina pona batu ba pema malamba za oxygène. Mais Congo azana na situation azanango, la femme rurale, l'eau, accès à la terre c'est un problème. Accès à la technologie c'est un problème. Merci. Nazoko mawana. Soki bilanga te tokolia nini? Lelo kenye na njili brasserie ba mama bazobenga nga mama Chantal yebisa biso. Loba likamboyo mo député moko aye ko somba mabele ba biso tokotsa su bilanga wati. OK ana pepinière bandale koma bandako. Kende na ba mama kingabwa na ngwele bazolela. Kende na chango kuna na nzela aéroport na soki kota buma kuna. Ba mama maréchal bako benga. Ma Chantal babengani biso place to saka bilanga. Toboko la kabala na bilanga. La femme n'a pas accès à la terre. Congo mobimbe kotonda na ba immeuble. Tokope mandenge nini. Congo komika ba station, bo benga ba mama maréchal bo tonga ba station. Tokomi wapi? Ba médecin stagiaire ba sisi bana ba sisi na médecine. Ba lobi mama Chantal lobela biso. To sala ka serment moko na université. Ce qui est style to futi ba droit la biso na ordre de médecin ba zubiso. Si ko ba obligé biso to ko ba sala serment muso en dehors université. To komi na deux serments. To futa deux fois. Mama Chantal loba la biso. To sisi classe. To sali médecine. To lingi bazwa biso lokwa ba médecin na kati ya mboka na to servir mboka. To si to sala test na université devant jury. Lokola nani serment lokola Hippocrate na buku na bango komama. Oyo babakise biso deuxième jury. Euti wapi? Toko suka wapi? To ana mbongo te. Papa mama teka makala. Na sisi université na passe. Na futa suba mbongo mosusu ya deuxième jury. Toko mi wapi? Mama Chantal lobela biso. Ozo comprendre 61 ans après bisika Congo ezo koma. Congo lelo bana bazako lipa komi luxe. Mais maman Chantal, Congo évite tout le bapé bosolo. Congo comme na niveau à Congo, ils ont bino de bail politique pende bo comme si Congo na niveau oyo. Merci. Soki boza libanda discours ya malamu. Bo vote ngai soki na komi wana nakosayela bino boye ngai mama kingandi soki na ke boye nakosa ngai papa kingandi soki bo pesi kaka bokolala nzala te lotili ki kolonga mbala moko ingati na ndako na bino mai ya mbule ko bongo na mai ya peto bokomela ba promesse ebele mettons boko maka esika yango téléphone ba bengi ozwaka lisusu te obosani oyo la kaka population surtout bino ba député obozo kita na terrain. Na campagne boye sa population bo solo. Merci. Botondi sa population na ba discours na ba illusion bo comment le quoi ba vendeur d'illusion. Makambolobi eza motuya. Pesa lokutate. Congo ba politique on est politique Congo na niveau oyo. Ba politique ba na responsabilité. Peuple congolais a une responsabilité. Société mobimba pesa na responsabilité. Et sengeli peuple aye baba droit na ye. Yango moni biso tozali ko éveiller conscience ya peuple. Totikali na bouclier kaka moko, c'est la résistance citoyenne, c'est la population. Na Soudan tango bake ba moni lipe matitalo ba revendiquer pour nani.
Parce que le peuple est éveillé. C'est parce que le peuple a eu droit naé, a eu que lui peut-être comme 100 francs, sur le matin 200 francs na resomba. Mais Congolais a obandolo bakaka, mais zo somba. C'est ça la différence. Yango tolobi, réformons la mentalité. Le peuple doit connaître ce droit. Article 48 et lobby, et sengeli tozoa eau potable. C'est un droit. Tozoa un environnement bien. C'est un droit. Toti d'abord la classe. C'est un droit. Mais binomoko, peuple congolais, azotika ba politicien, ba salo balingi. Est-ce que, ezana mobeko a mboka, o lobby que, député, à quoi qu'on sait la bâtiment ba hôpital? À quoi qu'on tonga bandako? Député, aza molobeli à peuple. Député, aza un rôle, à légiférer la loi. Aza un devoir à contrôle parlementaire, à contrôler exécutif. Mais tant qu'on va déplacer mission à député, pour que ça peuple, après ça va voix. Le peuple ne connaît pas toujours. Après 3 cycles électoraux, le peuple a comprendre que c'est pourquoi nous disons, cette fois-ci, ce que moni, maman chantait yo le bâti na biso ozo sala bouité. Na sanzio, c'est ça être un peuple. Parce que peuple, ceux qui ont yebi ba droit na yoté, oyebi ko recouvrer yangoté. Okotika la kana maya miso bandolela. Tokei awa kaka na sima na biso ba pays africains. Na Burkina Faso, ce sont des Africains. C'est un peuple. Oya monaki ke bolingi bo violer constitution na boyi à Télémi. C'est un peuple. Le peuple congolais en 2015. Tant de Kabila Lingati a recensement a changé constitution pour un 3e mandat. Peuple congolais Télémaki, Alobina Boyi, est-ce que Salemaki? Salemaki te? Yangwana papa Etienne Alobaki na biso auto-prise en charge. Mouzé Laurent Désiré Kabila Abissi Bisso, prenez-vous en charge. Le président Louis Martin Fayulu Abissi Bisso, prenez-vous en charge. Le peuple se libère. Le peuple a causé la politicien libéré était. Politicien a qu'à éduquer masse. Politicien a qu'à éveiller peuple. Politicien a qu'à son vision na yé. Na personne da qui salelo. Ndeko Fatia Lobaki a causé la Congo Allemagne d'Afrique. Congo le commis en Allemagne d'Afrique. Peuple il faut a comme la capacité wana. Yango nozo mona ezali bitumbo to kobunda to luka komeme la peuple ba cambio ba uti na peuple pour redevabilité wana ezala. Maman Chantal likambo moko elinga na mutuka kasika siko to tiena no motuna oyo ya ba femme na mwa mopanzi. Tango lobi awa likambo ya ba femme maraîchère spoliation à terrain na bango et tout. Likambo mosusu na yebite to banda ko dénoncer ngo pe mwa kala mais to zomona lokola to yebite soki ba kondita on ba les place wana bana la kapongi ba kanga kamiso na bango toté. Tout autour ya boulevard Lumumba. Ba espace wana batiki la biso kala ezaka banzete limbete zaka vraiment aéré banzete on a pe bande ko sunga makasi atambula soki beti ndeko moko batami na se anzeta na mbula pe ko zo te soki zambula ya moke. Mais les autres zomona bakangi yango de part et d'autre et comme parc de Kinshasa. Est-ce que mboka o ezangi ba espace foire internationale ezawana à 0 mètre? Pourquoi ne pas seulement réhabiliter la foire internationale de Kinshasa? Botier ba je kuna soki boko sala ngo elongwe foire comme parc de Kinshasa, mais l'essentiel est que bana na bato bazo kende kuna baza la sécuriser. Nanzela boy. Yambwe sila to monaka mokolo moko motuka moko ekotaka kuna na kati. Et pour ça niti pembeni ya ba immondiste to moni bazo kanga pembeni ya po ya kala mwana oyo etondi bato bakoma kutu kotambola likolo ya ba déchets wana. Likambo wana to ebité. Soki bato bazomona to bazomona te. Danger na nzela wana matadiki bala to bande ko bela kaka boy ba mama bateka na balabala to leki balobite ba mama bateka place to bateka keza propriété. Place to bateka keza propriété. Tango incident eko salemande bato balamuki na pongi batali balobi oh esika yango za rapenza malamu te pour na sécurité ya bateki.
lelo pe tozobeta sete tozolobela likambo ya park wana na katikati ya balabala mokolo likambo ekokoma bana ya bato bakufi bato bazoki nde mokolo wana tokobeta ntango po tolobeza endroit propriété yango moni tozoloba réformons la mentalité. Congolais alingi mingi kotala le présent. Congolais alingi te à planifier avenir, alingi te à zonge la histoire na ye, atala ba leçon passée. On ne peut pas avoir un bon avenir quand on néglige son histoire. Identité ya moto, langue ya moto, culture ya moto, histoire ya moto nde racine na ye. Maman, tuna nano motuna. Est-ce que plan ya architecture ya ville province ya Kinshasa ezali to ezate? Politique publique pour l'aménagement du territoire ezali to ezate? Ce qui ezali eza appliqué to eza appliqué te. Ngana zana ndako ase voisin nanga zana ndako a 2 niveaux oya landi azana ndako a 5 niveaux oyo kuna azana ndako ya 10 niveaux. Tanga koya wana bourgmestre mosika te awa kaka na barumbu awa likambo wana ezosala population ya balabala na kotanga kombo balabala sona bata c'est pas moto wana tongi a telemisi soki kaka balobi bourgmestre akoti kuna azwi kanya kakangi monoko bibi bourgmestre ya barumbu na tangi kombo. S'il vous plaît, c'est partout. Ça, c'est la défense de l'État. Nous sommes les anines. Pour tous un leadership compétent. Tous un leadership éclairé. On a yebi que et sengeli nasa la planification, nasa la politique, nazo salela. Pona eba ko bongisa mboka na ngai ndenge ezali okomona oya azui le pouvoir atiami abinga pena comme un nouveau riche il faut ngapena sa parc il faut ngapena sa la nani flat il faut ngape mikolo ba bomo sala ba benga onini ba système ba mbwela loge o comprendre ba comme na obele la komina kisangani natali place moko boye na bi ambon babi ya kingandi bakomi bongo belé bakomo ça c'est quand même bien bosa na kati ya mboka hein boke ça libanda te mais mbongo bo salela ya peuple congolais to ya bino oyebi soko détourner 1000 francs seringue yo komona 1000 francs détourner te mais tala ba bébé ba kufi po bazaki kisité par manque à seringue. Oyo détourné. Réformons la mentalité. Soko liembo mabala classe. Bana ba ofanda na mbula. Yo liembo mabatol. Olie no mbongo. Oke tonga ndako. Mais olie mbongo te. Bana leo ba opola ba olela. O melinde maya misu ya bana wana ba olela. Réformons la mentalité. Réformons la mentalité. Yango mama Rosette pardon likambolobi alimete wana. Likambolobi amatadiki bala il y a eu 24 femmes. O balamkana tongo bakenda oluka. O bakufi. Mais aujourd'hui les marchés existent. Total agama comme na présent. Lobi a moto pelaki na des bonhommes. Bino c'est ba journaliste sujet du jour. Mais bastation bastation dali kambana bastation bino ne station te babenga mama Chantal yaka na émission to lobela sig makambo ya incendie de bonhomme na bino oyate nazama comme solo po ba chaîne ne sa plateau ka yango ba lobela siko bolobeli onka mukolana botiki na bino mais dans l'entretemps les dangers persistent. Est-ce que ba journaliste investigation boko landate botala nan pour Bakadafi wana ba le saper mabota mais comment organiser petit commerce na bango wana pour épargner population à danger? C'est ça le problème. Lelo oyo kene na vie université bandaka kana ezo poko mabongolo plus de 8 stations musu peso tongama. Est-ce que bamitu ke le garane belé zanga carburant
ou bien eza politique moko bo mukolo moko ba station ne pela moto to tuna ka motuna. Donc tolobi réformons la mentalité. Total lobby batu bakufaki na zikida batu bakufi ya matadi kibala ba collision ba train salami batu ba odinda butu na moyi na balinière yo elia mbongo à l'état batu ba odinda balinière bateau ezate Congo lelo avion ezate comme ka avion Rwanda na yebi ku tutesa ba memi ba supporters na avion ni Congo avion malunga ezate Kenya avion to defaki ba bito ko futa te ba ziba avion na bon bosiko yo bisanga mama Tokosuka wapi. Réformons la mentalité. Maman situation sécuritaire où ezali kokoba ko se dégrader na est et le Congo. Pas plus tard que hier ou avant-hier to monaki lo lengenini porte-parole il y a gouverneur militaire il y a Telema qui pona koloba ko dénoncer incursion à ba M23 on a kati na bango bakangi 2 militaires il y a armée rwandaise. Mais tokamwe koloba koyoka Kigali batomboli mongongo pona koloba ete Kinshasa nde bazali ko atise feu bazo pelisa mwa moto moke bango bayebi likambo wana te. Mituna na motuna mabenyo so Rwanda sala Congo nani apesi Kigali mpifo atombola mongongo aloba sanko banga defiera Congo eza banani. Est-ce que mbala liboso ya koyeba ke ba Rwanda ba kesa Congo yango wana ba rapport à Nations Unies ezali guerre kisangani ezali butu na moyi bato ba kokufa tozali na bakunda batwara ba James Kabarebe lelo bazawa. S'il vous plaît yango na zolo ba réformer la mentalité. Comment vous pouvez comprendre que na mboko bwana plus de 6 millions de morts. Namboko Rwanda a agressé Congo sans réparation. Rwanda a commis blanchi. Bopesi usine à raffinerie. Ya wolo. Bolobi a un partenaire privilégié. Moto ya sécurité, ya présidence qui a lobby, toye a poto défier mokili. To la kisabango que toko vivre ensemble. Sans réparation. Maman France na Allemagne bundarate. Mais tu veux qu'on a histoire, je crois, les traités de Versailles. Ba dédommagé qui? Ba futa kimbongo. Ba futa kibiloko. Pona koluka ko zongisa ba dommage sibi. Mais biso Rwanda abomi asenyo sasali tolobi tapis rouge yango ya kolega likolo. Partenaire privilégié. Tolobi ba comme ma partenaire. Tolobi nous sommes des voisins. Les seuls pays à avoir 9 voisins. Bongo Chine a ba voisins combien? Brésil a bango combien? Allemagne a bango combien? S'il vous plaît. Bako sibiso mingi. Il est temps de réécrire notre histoire. Réformons nos mentalités. Toko ma histoire à Congo na bosolo. Na lolenge ezaleli et yebani déjà qui a la présence des troupes rwandaises na Congo. Est-ce que vous commencez à moni barwandais et yebani qu'il y a des Ougandais au Congo et vous commencez à moni Ougandais. Mais nous Congolais, nous avons les rapports mapping. Pourquoi toujours simbangote? Pour la nini toi na thèse nationalité à brandir génocide congolais. Le président Elia Lobi chaque le 2 août to célébrer génocide congolais. To le balamolongo mobimba qui fait un tribunal pénal international pour le Congo. Mais pourquoi tu as eximé rapport mapping? Pourquoi te consacrer impunité comme mode de gestion? Pourquoi te consacrer corruption comme mode de gestion? Pourquoi te désacraliser via Congolais? Congolais a une dignité. Ce n'est pas un pays comme le Rwanda. D'accord, c'est la RDC. RDC c'est l'éléphant d'Afrique. François Lobby gâchette de développement Afrique et Outana Congo. Maman, Mobutu n'a pouvoir. Rwanda Fungolambanga. S'il vous plaît. Merci maman Chantal, Tokomina Souka rapidement mot de la fin pour te conclure émission mon colo alelo. Maman Rosette Nazoloba, Nazobandela. Nous n'avons que le Congo. Et le Congo n'a que moi.
Yope Loba, le Congo n'a que toi. Réformons la mentalité. Le Congo a déjà fait beaucoup pour nous. Le Congo nous a donné de l'eau. Le Congo nous a donné la forêt. Le Congo nous a donné la densité à population, plus de 5 millions, la main d'œuvre. Le Congo nous a donné position stratégique. Le Congo a pesibiso d'aébiter na kotanga ba minéraux nyos na molongo ya lelo Congo nde azali kolakisa ete soki bolingi énergie ya malamu ngai Congo, soki bolingi voiture électrique cobalt na ngai, soki bolingi ba technologie kende coltan na ngai. Congo nous a tout donné, mais qu'avons-nous fait de ces richesses? Qu'avons-nous fait du Congo? Il est temps de réformer notre façon de voir les choses. Nous attendons quoi du Congo? Mais plutôt c'est le Congo qui attend de nous. Le Congo c'est un don béni de Dieu. Nzamba pesingana yo. Que faisons-nous du Congo, chère maman, cher papa, chers jeunes? Tokobandaka kobimisama ya misu. Tozolela. Vous allez dans des pays désertiques. Au comme l'aéroport a dit Abeba Olobi à Mboke Tongani. Un pays désertique. Mais Congo est un aéroport. Au kotambo na mboka baninga boleli. Mais Congo azana nyoso azanango. Ngai Congolais. Na sali Congo nini. So na yibaki Congo. Na zongisa mbongo ya Congo. So na bomaki Congo. Na luka Congo tongama. Ceux qui na kosaki Congo, na zongisa bosolo na Congo. Il est temps. Merci beaucoup. Merci en tout cas. C'est vraiment message moko ya makasi. Bana ya Congo to telema. Tuzaka na mboka oyo moko. Lelo soki to bomi yango lobi to kotikela projection na biso nini? Bano bazobota maralo bilobia. Bakokuta nini? En tout cas bana ya Congo to simba na maboko. Défendre mboka pe to tonga mboka na biso. Merci beaucoup maman Chantal. Merci Nandengi ondimaki ko yandola na invitation na biso ya mokolo ya lelo. Bande ko balandi na rappeler te to yambaki pona bino mona mboka Chantal Moboni wazali cadre na kati ya parti ECD parti ya mona mboka Martin Fayulu. Émission au bolanda yango na YouTube ya Canal Kin Télévision. Un grand merci à l'équipe technique au basungi biso Freddy Takidi double casquette na réalisation P la prise de vue. Un grand merci à Guy Poutou, Jules Boulembi. Merci mingi na bino ba nyonso bolandi biso à travers YouTube ya Canal Kin Télévision bandeko ya diaspora. Bozo émission en rediffusion mokolo ya mercredi na bangonga ya 11h30. Un grand merci na bino nyonso bana lemba o bozanga kate ko benga ko pesa ba conseil ba suggestion na bino. En tout cas merci mingi na bino botika la brancher na Canal Kin Télévision télé vérité.